Cette émission est sponsorisée par Fondation Denise Nyakero Tshisekedi. C'est Bongaki. Ngamnai nazwaki. Ngamna formula. Ngamna formula qui na garçon de vivre nae. Tout qui après avoir causé mbongo. Tout est moto. Moto, c'est moto. Moi, c'est pour moi. De coller ensemble. Et puis, tout ça qui, au minimum encore, a crié pas ça fait la maison ici qui n'a pas l'habité. Dans le monde, ma cantine qui n'a pas l'habité. Eh, ça. Bon, moi, pas. Nanda kuna ngani katika discussion aussi na ngai atanda ku ala de blue no sanda ku au sansa ou bien et puis azo garantie wana aya to vanda nanda ku usine na pesa na alors ça c'est bon chérie on salama et maman il est les passes et me donne d'amour. Bella, si aujourd'hui moi je suis par terre, c'est à cause de toi. Bella, pendant tous ces temps-là, toi, alors vivre dans la matière. Donc, nous avons dit que nous avons au beau mangai. Parce que au bois, aussi, ma maquille n'a pas boy, n'a pas boto boy. Et l'on y a un cause en Panama. Mais là, tu manquais quoi chez moi? Eh? Nino yoza osengala za kopesa yote na oselo ni s'il vous plaît papa na ngai chef s'il vous plaît mais là t'as la biso belé s'il vous plaît mabele malamu ya kolona tosala geste ya bolingo pona ba orphelin bazonga kelasi na cahier, sac, stylo, sketch, frais scolaires. Toki na Bible na Psaume 68 verset 6, lui-même il a dit qu'il est le père des orphelins. To soutenir bana wana rentrée scolaire yango inge banda na mois de septembre baso na classe. Ndenge yo osepumona pona kosombela bana no biloko soki po osepumoni pona bana oyo baza ba innocent balingaka te ke ba parents na ba kufa mais nzambe a décidé que ba parents na ba kufa et puis asipo asimba mitema ya ba soutenir bana wana batoni za bisungai na yo pona participation na yo benga orphelinat chez la Mwanda na +1 443 68 36 670 plus 243 99 59 57 089. Boza ebele bokota la biso mokili mobimba na pesi bino mbote. Merci na confiance na Chebiso Télévision, la chaîne qui vous ressemble. Merci pour la confiance oyo boko pesa biso. Nzambe ya mona bino, nzambe ya pambo la bino, na ndenge boko sa biso confiance. Merci mingi na sponsor na biso officiel. Yi atika ka biso te. Yi aza na biso elongo na lobaka komo na Jésus Christ de Nazareth. Yende sponsor officiel
ya Chebiso Télévision. Un grand merci na fondation To Orphelinat chez la Mwanda. Toujours to kosenga lisungi na moto nyonso ya bonne foi. To yeba kosunga bana oyo ezali mabele malamu kolona. Tango loni epa ya bana oyo Nzambe akokanisa yo un jour. Pas problème ou kozana. Merci mingi pe na fondation Maman Denise Nyakeru. Merci également na ba oignon so ba benga biso po na ba idée au sepelaka na émission oyo Bravo Jésus-Christ benga biso soutenir biso ne fût-ce qu'à na quelque chose $1 et ko sepelisa biso makati pe ko so et ça biso en sorte que to meka ko reproduire encore des émissions pour produire émission oh c'est pas facile bandeko ba ko ya isengeli ko s'occuper na ba malamu mingi na yango Nzambe amona moto nyonso oyo akanisi déjà biso. Merci mingi pe équipe technique na komona Dinige Mosolo Elias bango de bazali bongo na réalisation ya émission oyo Bravo Jésus-Christ. Yo posa na problème posa na likambo benga biso nde bato bo ya poto ba ko benga batu ya Lubumbashi pe babandi Bravo Jésus à Lubumbashi ko banda kala mingi te Bravo Jésus-Christ ya France d'ici là bokomona yango na yango bo benga biso ebele ba union so posa na problème bokoleka à travers cette émission poto sungabino Nzambe ya salaka parce que je sais le pourquoi. Je suis pas seul sur ces plateaux, mesdames, messieurs. Je m'en vais dire bonjour tout d'abord à mon invité, la grande. Bonjour. Bonjour papa. Bonjour maman. Bonjour. Son ça va? Voilà. On vous appelle comment déjà? Comment Nani? Kombolanga Bella. Maman Bella. Bella. Nous y na émission la biso Bravo Jésus. Merci papa. Le lengeni nous découvrir l'émission. Vous y qui ont le lengeni pour benga biso ya koleka. Bon na talaki na nzela internet. OK. Na monaka et na monaki qui eza le seul mission o na koikoya na bimisa o eza kati nanga. OK. Peut-être pardon nanga ko uta awa. OK. To lisungi nanga et ko uta epana yo nde yango na yaki. Voilà. Bisolango, est-ce que vous avez temps ya kopé télévision na mozindo to yeba nini yango ekotumisa? Merci papa. Eze sengote ceux qui nandimi batu batalanga ba misusu ba ko juger na ndenge na bango ba misusu ba ko interpréter na ndenge na bango mais nabaki nazwa makasi na ya na beta nazwa pardon nazwa repos lisolo na ngai eza mwa mulai mais nakosala effort na komisa ngo mokuse na bandai ko vivre na garçon moko na mwa bo jeunesse na ngai. Okay. Ba quelques années passées tolinganaki vraiment et il est pas lingaki nga mais azalaki cambiste. Okay. Wanda ko changer mbongo azo débrouiller toujours vivre et après aeko bima pa na biso doko la fiancée doko mi ba fiancée officiel abimi na famille doko mi ko évoluer je sais pas oui yaki na habité ils a pas si mais je vais faire l'effort ya ozala honnête et ko sala kaka na loyenge bongo na kokuta na jeune garçon moko ye pe bandai ko linganga tozala kina ye mais entre temps naza toujours nanda kwa mobile nanga oya cambiste lokola bolingo pe kuna ekoma ekoya pensé moko tozaki nanda ko mobile nanga azaki koboma mbongo soki awuti ko changer to touti biso mbalenga na ye musala tokozonga na ndako tozwi mbongo mpona sécurité ya mbongo na biso tobandaki kotia mbongo na plafond. Voilà, mon autre la plafond ndako to plafond ya bureau place ya non na plafond et place maison ezalaki place maison ezalaki tobandaki kotia mbongo na plafond tokobomba donc kaka nga
na mobali na ngandi to yebaki ke mbongo eza na plafond awa à la maison. Okay. Et ko sala ki tango mobali on alingaki wana makanisi wi kokota na lisolo kozala na ye ensemble. Faut to kende musika to ki kosala bolingo na biso ailleurs. Et likanisi ekoya na buka na fongola place tobombaka mbongo nazwa mbongo na ekofongola na absence ya mobile nanga bien sûr na fongoli na misi mbongo ezalaki vraiment ebele plus de $5,000 donc ezalaki mbongo nyonso mobile nanga bandaki kosalela nayebi ke bato bakotraite nga na ndenge nyonso je sais mais en tout cas balobi par Bible lobi pardon elibéraka naza na posa pardon nazo vivre bien te parcours na nga non vivre na mobali oyo ezosimba te na oyo ezosimba te na oyo ezosimba te et je me suis dit nakoki kosupport kozala bongo te en fait fo nazonga et je réalisais que eza passé nanga nde ezo rattraper nga lelo et nayaki kobuka plafond moi ensemble na garçon to bandeki ko vivre na ye tobuki tobimisi mbongo tant tobimisi mbongo tomonaki lo to sala leloko po remarque et ça la te que biso mutu ngai na kati ya kopango to ekopelisa moto kati ya maison to ekopelisa moto totie moto et n'acceptaki biloko nyonso etumbama ezika voir même ba maison mosusu ya ba voisin bazaki na risque parce que moto penze pelaki donc to pelisi moto to ekokima na mobali wana to kei na mbongo to kesa la vie na biso ailleurs. Et ce qui s'est passé derrière moi na ebité, je sais pas neni mobile nanga wana a surmonté qui événement ngo je ne sais pas, mais départ nanga tant to kei ezaki ka pur pasi donc esimba ipekate malgré nazwaki mbongo wana to keko vivre na biso ailleurs vie to continuer mais esimbaki te to ekokabwana na mobali oyo saki po ya oyiba mbongo ya oyiba mbongo to ekokabwana mbongo ngo pe to dépensaki ekosila na ekolinga mbali mosusu esimbaka te mobali apromettre ope libala boye beaucoup m'appelle monsieur à niveau à réaliser promesse au monde du coup mobali accueilli oui bateli pourquoi deuxième même troisième cinquième donc je me suis réalisé que non je me suis dit eza passé nanga ndezo rattraper ngai yango pona zo pardon ya nzambe na pardon ya muto na sala ki mabe peut-être son abina lukaye de en face boye akokangote nde yango na bakina ya pa na yo papa na posé problème nanga naza lesde mais dites-nous un peu il on est motivé qui il y a kondima pour détruire mobali oyo boko construire vie ensemble malobani ba yebisa ki po bandimisa yo boya oyiba ezaki nini bo préparer ki nini c'est quoi en fait motivation et utayi wapi nanga moko tina vandaka boye nakoma ko réaliser ne barate ya malonga ba yebisanga ba convaincre nga ndenge nini na yebite je sais pas si c'était les diables ceux qui ezalaki nini na yebite ceux qui envoûtement ceux qui garçon wa bimela ki pe wapi je sais pas moi et comment inde comment ki papa na yebite lolenge nini olinga ka mobala nini sai ki olinga mobala na makati olinga mobala olinga et là on y trouva qui en lui a spécial oyo mobali fiancé na zaina moté ya spécial ezalaki na ngote papa
spécial ezalaki te naka aveuglé na bolingo yango toloba kaka je sais pas so ezalaki envoûtement to ezalaki nini donc eza na pasi na motema je sais pas mais non tant bokei esika bokendaki wana boyelaki nini po bokabona na boyaki moninga tant tokei po bozalaki na mbongo na maboko we akomaki vraiment différent akomaki kobima bapel basorti na bafu omona kaka mosusu yo oyebaki te ki abimaki peut-être mosusu otimba telefone otala boye azalaki nini mosusu na boîte na bami na basi donc akomini kosala folie na mbongo oyo ya pasi oyo natiki moto bato na pasi natika mobali na nga na pasi je sais pas oyo ekomaki donc akomaki mobulu ando supporter songa te nakomaki kovivre toza na ndako me era ozonga eyebani te il est rentré tard olingo loba boya banda obeta yo olingo sala boye donc pour lui nazalaki su na utilité te en fait pour na yes donc le roi mbongo déjà azwaki il disait le quoi nande na sali moninga mobali bongo et un jour pe na koki po sala e bongo et quand il me disait ça je sentais comme si n'habité et je me suis décidé donc na kokasu ko supporter ngote pasi wana na kokate ndenga moko na iko yebisa ye totika asala vie na ye nga pe na sala vie na nga kokende kosala vie na nga nde omoni nazo continuer kaka kosala vie yango mais ezosimba te mais lelo yo eloko ni tel sûr que osala ki mabe parce que tous ces temps là au vanda ki na yo mona ki osala mabe il on y mataki na mo tango changer mibali 2 3 fois 4 fois bazo aura déception il y aura mis le but que peut-être mabe osala ki fiancé na yo il y aura des olanda yo oui yango na lobaki au début aime sous mon na mobali ya alingi yo a proposé yo obandi ko évoluer beaucoup maka na niveau mariage boye du coup mobali il ne veut plus de toi ta combien d'occupation mususu et à sukawa mobali tozalaki na ye bien na ba ko apprendre nga ki mobali yango azobala donc abali mwasi mususu mais tozalaka na ye mobali ki bala mwasi mususu et le quoi dans appel chrétienne na priaka des messages sortaient par-ci par-là et baba qui donc retour ezali na passé nanga faut na réparer passé nanga pour na vivre meilleur na avenir nanga selon yo mi mona ke obita musipi malamu to nzamende peut-être frapper le monde bon peut-être c'est Dieu qui m'a frappé alingi en sorte que na zwa pardon ya muto na sala ki mabe peut-être ceux qui alimbi singa le quoi balobi le pardon qui libère peut-être ceux na sengi pardon et pardon na wana epesanga liberté et epesanga esengo peut-être ata na yete je nazolo bango te na komwa nzambe ata nazolo bateke ye azongela ngai to ndenge je dis pas ça non je dis pas ça qui azongela ngai pour olingate peut-être olingate mais nzambe apesanga ta mobali oyo ako aroza bien nanga oyo obalanga oyo dans sala foyer na ye na ozala bien voilà donc au la sport il y a comment colo le point où on se retrouve pour ta papa toi qui na téléphone parce que son numéro toi qui malgré qui sont 4 à 5 jours équipe il y a bravo Jésus bah toi qui est quand même la bandi les londés que c'est un peu pardon pour pas que bon ça n'a ni so parce que l'équipe pardonne. Voilà, là je dis un grand merci la balandi désormais awa na bravo Jésus-Christ tout comme un groupe WhatsApp. Nous avons besoin de conseils, nous avons besoin de soutenir bravo Jésus-Christ pour créer groupe WhatsApp. Il n'y a pas un Nzambe.
Donc benga papa chic mukadi yebisanga soit tokomelinga qui n'a intégré groupe WhatsApp ya Bravo Jésus-Christ. Vous savez sur malami. Entre-temps, tout à la spot et puis on se retrouve pour la suite de cette émission. On y va. Lelo na Kinshasa, ezali lisusu pasi te ya kolonga la statue ya locateur. Peko koma nkolo lopango. Occasion à ne pas rater. Bas terrain à vendre, ya ba dimension. Lokola 20 sur 20, 20 sur 17, 20 sur 15. Na quartier Pibois, commune en télé. À un prix hors concurrence. Inutile ya kokende musika. Rejoignez-nous na nouvelle cité exaucée patience. Référence juste na entrée Singaya Inga na Bibwa à 20 minutes ya grande route na Simaya concession Niembo Chabani. Ba bonne nyonso chez biso télévision ou ezali cadeau pour na bino ta côté na ba bureau ya quartier na se renseigner en tout cas ba belé yango yo. Cadastre ma nyonso normal na prix moko abordable. Donc là déjà benganga na lomba po oza pesika na bino mo bomoni ke ngamo na tamboli mai ezali peso lingo esika ya mai ezali esika ma ya plat ezali olingo mona ngomba donc tout ezali awa donc bo benga biso na lomba shiki mukadi yeyo na mabele na kiti ya musika te Bibwa donc entrée à station Bibwa koti 10 minutes et c'est belé au commune esika wana. Quartier Bibois, ils ont déjà habité depuis Kala. Courant na Maï et Kota déjà Kala. Profitez na occasion Oyo pour Okuma propriétaire Yalopango. Pour tout contact, bengabiso na numéro Oyo. Plus 243 82 01 22 226. Mesdames, Messieurs, merci de retour sur ce plateau. Notre côté la spot, la bandi suite et Michel Ezali. Nous sommes sur le plateau. Entre temps, Elias Sinanduku na papa na biso Denis Mosolo baluka la biso papa Isika Zwami aya poète doyeba ko sa dossier oyo amboté s'il peut venir déjà. Entre temps, je profite pour rappeler encore une fois pour un groupe WhatsApp, il y a Bravo Jésus-Christ. Montonio sur ligne intégré groupe WhatsApp, il y a Bravo Jésus-Christ qu'on a soutien, pour un conseil, pour ma prière. En tout cas, Thomas Fabien Zaliwana, Bokomeli Thomas, ainsi, Bokomeli Ngaïpe. Donc, vous avez le bienvenu. Voilà, merci beaucoup. Beaucoup de Langaï, papa. Comment y est? C'est bon? Voilà, merci beaucoup, père. Kota? Bonjour. Bienvenue. Tu es ici, quand? Bibi, maman. Zoa micro, s'il vous plaît. Ezeli. Eh. Papa Chic. Bato bazala mokili oyo wa. Bato bazala vraiment. Ozini ngayo. Non, il n'y a pas hier à comprendre et Bengio. Il y a un peu numéro dans octobre. C'est ça la vérité. Ok. Oui, c'est la solo là. Ma camo très important. Oui, c'est les beaux solo la vie de Mbali. Oui, au canapé. Oh. Bien, très bien. Moi, c'est la ligne pas là. Voilà, t'es pour aller. L'habillement déjà pour un bon, on a ça la geste. La canal ou pas. Tout ça ensemble. Mais la comprenez akimanga ikaraboyi ya muna na souté ça donc elo moroté oui la pelo côté elo côté na luka e pa na bango na luka e pa na bango outi na niveau que non et pas bon ba yo ko manes ko porter la plainte quoi ni pour ça la gini pour ngam na vivre na mwana ba sa na bo na si vite ma boye mwana ba mona na souté pour la maman comme la na vie comme on dit oui micro s'il vous plaît, micro. Ok. Il va dépasser la message à mi côté et on me l'a dit on a c'est. Ça m'a qui t'a tchango. Voilà. Ok, oui. Makamoni ni comme on a vu il y a après avant après koyé ko za c'est la micro s'il. Ezamulai mingi. Bete la biso mingi. Bete la biso muke toyé ba.
nakosaka synthèse ya moke bela tolingana ni kala tolingana ni na bo jeunesse mpe na bo mwana donc mwasi na ngai bo mwana tokoli ensemble et puis tozalaki commune moko mais distance donc olongo biso ozali wana ebandeli ya commune donc vina liboso ya ebandeli ya commune na biso na vini na biso epa baparent na ngai bango bazalaki na moi c tolingana na bela topasseni babon moment ensemble à l'époque nazalaka synthèse nazalaka cambiste mpo na continuera na kopo wana échange ti lelo malgré baku ekomela ngai mais na continue na kaka ti lelo nazalaka cambiste na osala échange ya mbongo nayaka kutana na bela mpo na bandi échange kala mwana moke na bandi osala mosala échange na âge ya si je me trompe pas ya 16 ans si je me trompe pas okay. Na âge ya 16 ans na bandi osala na bandi na plan koluka mbongo epa na ngai eza ya bomwana naza kourage na eboluka mbongo makasi tozalaki na bela na bo jeunesse wana nayaka olongwa nayaka ozwa studio epa na biso apesanga studio parce que batalike mwana deyakolia depuis akaluka mbongo apesanga studio epa na biso moko babimanaki mosala nanga échange ozonga na poko naza epa nanga moko tout ça donc tozalaki na ye elle venait aussi chez moi abanda oya na ndako abanda osalanga oyo nyonso tu mwasi asalela mobali apres na ye omona nayi bon na ndenge azalaka na distance azali epa na bango nakosala no dans un premier temps nakosala no geste mwa moke mpona luka naza na ye azala pembeni na ngai après tozela oyo nzambe abomiseli biso mpona luka soki nakende na honore siko officiellement ti na miso ya l'état na miso ya nzambe donc na bafamille nyonso nayaka obima nakangi lopango ayaka kokoma epa na ngai nalongo epa na biso na studio nanga natie balocataire oyozwa ndako mosusu ya ofutela na bacommune voisin na biso kaka tokomi ofutela tozalaki na ye ensemble moki ya kosala échange libanda na balabala nde nalosala échange na balabala na kabine wana nayaki kokoma na bafond ebele bambongo ya bato balopesa ngai mwa fond eye komata nabia kosala na balabala boye eza malamu te naluka maison d'une manière wa shop okay. Na bandako evre kuna nayaki kozwa mpe ka shop moko nolwe na ngai donc place na losa échange neti nayebi na koexplike te donc place na losa échange après parcelle oyo elandi bakofungola bakotonga bamaison libanda na bango batonga bamaison nayaki kozwa maison mo wana nakomi kosala échange na kati na tout ça mais en même temps tongu bon madame te po aza su aza yanga te akomona baengagement na ye mosusu mpe te nayebi te imokanda mpona kutani suka lelo donc ya cela depuis mambo wana esalami ya cela donc depuis kokabona nga na ye ya cela 4 ans si je me trompe pas. Ouais. 4 ans passés. 4 ans passés, oui. 4 ans passés. Abanda ko azali na ndako epa na ngai ekoma esi moment moko na bima ya msona ki banque mpona ki ezwa ba petit coupure so eza na moi ya banda ko ya remplacer nga na maison oui nga na loya maison msona ye maison fungoli maison tout 6 heures so ke donc banque ba 9 heures to 10 heures ya remplacer nga na maison nga na ki banque ta banque sous 13h 14h na zone ngina ba petit coupure wana bakobi sur l'échange moi peut aux années ga to kobi l'échange si ba 20h vu que place na comme ko fouter là bon moi insécurité zalaki na comme ko banga ba kuluna quoi
ezali question na salle échange bongo na butu na zokaka na zuba mbongo na soto ba na zoki même au dollar na créer le mot sous forme na plafond des arabatika espace à plafond mo batika wana espace à plafond batika na créer qui na zo le rôle na zo le ba benga mo armoire mikie bachango so ndinga plafond likolo na iso na butu to kanga na kata plafond so na ba mo na kata plafond OK kujo kanga na mati na rassembler ba kiti na mati na fungoli plafond na fungoli pe ba armoire wana na koti ba mbonga ba tukuna mbonga devise ya franc na koti nyoso kuna na poche na ngaza OK kana ba miette kaka oyo ko debiso na butu wana oyo debiso pe na tongo ma muso ko yelo ya muso famille ba ko bingo na téléphone na place na bana zonga sur la maison il nous a manqué quelque chose donc ils a qui bon alors ça bon tout ça là qui donc et alors les canons bien après jour on sous na to kanga maison comme d'habitude to kangi maison to kena biso na ndako to kena ndako na zaki pe ko santé ya ko déranger nga santé za ko déranger nga tant ozonga fait na somba kisi pona mila mo calma pour le bien ton na ki hôpital na ki hôpital nga mila kala ki hôpital so na bosani na comme na ndako fièvre ye ko s'aggraver na tindi na bino be la soko comme obima tina direction nous qui na ba kisi boy na mila ba kisi on a le ba kisi on vous a été OK la tindi ya ki sela pe ake so ba kisi na tikala ki wana ba fièvre ni salinga makasi parce que ma fatigue na mi boke ni mai nzoto na lala ki momke ko lala ki na zela madame oya aye oya après quelque temps aye oya elle ba kisi na mili vike tout ça tero déranger na lali to lali bongo na tongo ba na mtu ke ba benga na téléphone ba benga na téléphone ba tongo te ba 2 heures comme ça ba 3 heures alors patron Samu ozabi abi na nguna ndaku na kokate santé de déranger nga makasi bono chez moi vous avez la maison si qu'on habite santé de déranger nga ina ko bimate na ndaku vraiment na passé ku téléphone bi da na bien habité ba propriétaire ba kolo parcelle de ba bengi nga ke non na ke si ko na maison na ke maison ya urgence ndabo azunga ba mo téléphone asoli na ba on a crié place à Salaki le téléphone il a sonné chili c'est quoi nini au crié car abandonné vous on est là ni 10 mois on va bengi ngai maison kuna shop ici et on a une fièvre na ina moi nani asingai maison ici qui na mona bi na réseau na makanisi na ngeke kamba mona bi nzambe mbongo wa batu na mbongo na ngai il va faire ya ba 5000 aussi ba 5000 ou 6000 dollars comme ça vous avez na carte en dollars en devise ya franc na ina montant na ya franc na kana ya franc na ina montant na mais en devise za kibo la fièvre na alors le yokawana na iko ko ça la crise kaka la même toi na yo ça crise na ya aussi ko se retrouver ka bo na mbeto hôpital maison na ngana mona ka ba photo bakanga ba photo maison depuis la mode ba photo c'est tout ça mbeto hôpital après on est aussi tout la mbeto hôpital vie que ba mbonga ba tu alors pesa ngai et comme on menacer ngai on prêcher l'équipe na ko bomba na kima na yo bomba na tona yo kima ko bomba na yo bomba na ko kili
na Zamba Telecom Telecom kota monga fula cuisine nga moza na parcelle kuna ko pesanga na ki kuna pima po ba vike ba o meko on jinga pona ba mbonga batu na kina vanda kuna na yo kuma kuna kuvanda kuna na biga ke no madame na ngai azali toloso na téléphone madame azali azanda après un moment 2 semaines passées mais on est les gars sautés so nga mwena bima kuna na ya ti place na kuzaki ndako na mafutela ezate po ba kolo wa mbongo ba omiko lutisa ngai mbongo ozongisela bango ezate naki na mbongo ya grand frère na ngamususu grand frère na ngamoko na kotanga kombo na no non kotanga kombo nete OK na ina mbongo na ye ako to aloso ne bien na ina mbongo ne yende ko comprendre ngai esa bino tekete ya samu mbongo na ngai beaucoup ozongisa na bika ke no jour ozoka mbongo ozongisa po yibite ya mda kundeziki mbongo kina kati mais ko ba option ina mbongo na bango $1000 ou $500 nini o meko déranger nga makasi ikomai ko sala ngai bien tinali na la obile sala nga bien nanda kuna ngani latika nda ndako na tikanda na discussion mo sina ngai azanda ku ala ndela bilo no sutanda ku au sangisa mo bien et puis azo garantie wana aya to vanda na ndako oyo usine na pesa nga ko tena ina Telecom aba sanga c'est bon chérie non sala mo un moment numéro ni les gars sauté alongwa pe na ndako na yo tina bon na yo se renseigner après ou alongwa déjà na ndako wana alors on a mis bien sur mais comment bela pour ça il doit avoir mis bien sur ndako ngai mobali na ngai asamo na ile logo et bon peut-être hier je dis pas eu pression kuna on a mis biloko akei pas na bango oh et où les gars mikolo et pas en bango benga ngai mona biso zapi mona biso bona boy yo mona biso mona na te ko benga otuna biso kesoki bela za ndako so mwana biso mwana nite to lukisa ata na ndenga nganga to boma yo to mene au vidir famille na et comme ngai juste pour le malheur ne vient jamais seul na kutena dikama ya mbongo et puis na kutena sur problème sous la famille moi c'est na ngamona attaquer wapi vike ba pression mo mona na bulga mo tourna habiter na sa effort na lungwa Kishasa na lukata place mona ki ko si réfugié pour na za à l'aise pour na ko luka ko na bunda so na sina suata force la vie na ko kiko bozunga Kishasa dene ko cancer na ngayo pesa nga ba mbongo tsina nga ba usena ba mbongo ba ko desho ba selenga wana ne ko sa déplacement na kenda ina ville ya Kolwezi na Lubumbashi kina ville ya Kolwezi na koma kuvanda tuna ndo de kuna nzambe penda tika bana eti na depuis nzamba yo sunga ngai aeko ko sunga ngai na ongo se retrouver moi muke ndo moni ketilo na zampa en vie tena ko sunga Kishasa bula sunga ko Kishasa po ba famille na ngai et comme que je charge ya bato na zela ba mbongo na bango ba ndo futa ba mbongo na bango futa ba mbongo nde ngambo isila ki nde na yo zonga Kishasa donc oui avant pena zonga na tunaki pour tout ça commune mo na bisa que par rapport à commune mo ba cadet na biso nde mta nde ezali ko sala nga ba enquête tout ndeko teno na munaka ya bela azonge pa na bango on vit que pesa ke bela na bia bon mona benga epé na téléphone ezate maintenant si on prend des gars dans ya Kishasa et bien na Kishasa boye na ya kina zai mo ton yo mona na yete pour na ile mamsuna lola ndila ande bilu ko benga na kuti na bilu benga nga wana nande na ile lo na tiku ba programme susu na bité donc ba benga nga ifuna mona na aussi yo mona voilà
Merci beaucoup, papa. Nabadi va comprendre les solonos du début jusqu'à la fin. Okay. Mais la grande, et c'est là le bon makamo très important. Donc, c'est vraiment Kimia vraiment. Oh. Kimia Oyokaye du début jusqu'à la fin. Oyokaye, vous n'avez pas de poids. Parce qu'il y a des poids mis à rater. Donc, ils ont non, et par rapport à la distance, il y a un des salams à bon. Il y a ma besoin en noter. La grande, vas-y. Merci, papa. Asamo, je suis désolée. D'abord, premièrement, Limbisa, parce qu'il a mis ma cambo na télé au vu de tout le monde. Peut-être que qui censé aller bangoter, découvrir en gros. J'étais causé de peine. Asamo. Merde, pardon. Asamo, je me permets au Fukama. Asamo Limbisanga. Moi, je suis comme avec toi, Bila. N'invité la salle qui passe. C'est l'histoire pour tu bêta. J'ai eu mal, très mal. Très mal. Étape à vie, tout ça, distance. Et il y a un des qui sont peut-être dans le bas. Séparation par rapport au engagement. Et go kabula biso profondément. Ça va. Nous avons besoin de pardon. Nous avons besoin de pardon. Olimbisangai. Nyonso uchi obeta nyonso elekela biso. C'est moi. C'est moi qui est l'auteur. Donc Timoto et Pelaki. C'est bonga qui. Gamnaï nazwaki. Gamna fongola. Gamna fongola ki plafond wana. Gamna bimisaki mbongo. Bimisaki mbongo kuna. Na mobali ona zwaka. Na mobali na zwaka sama pardon. Sama pardon. Et l'autre meminga anana pour sa pardon na yo. Asamo nyonso yanga esimba te. Ba relation nanga nyonso ezosimba te Asamo. Pardon, pardon. Yom te fongola qui plafond. Je ne sais pas, je ne comprends rien. Yom te fongola qui plafond et puis Comme la fongola qui na garçon to badel ko vivre na ye. To teki to après avoir ko zambongo. To tie moto. Moto, c'est moto. Teki moto. Asamo pardon. Asamo pardon. Asamo pardon. Asamo na ebelo ke bemenga te lo ke pusenga na ebite. Ebite lo ni nesala kinga na ebite. Avutsima utaki wepi. Na ebite asamo na ngana ebite na nzoloba. Botima na ebite papa. Ebite. Ebite asamo.
mal. Ça fait très mal. Bella, si aujourd'hui moi je suis par terre, c'est à cause de toi. Maman va dans la quitte ici. Écoute ta chaise. Si je comprends bien, moto est là à la maison, on t'appelle ça on vous a eu. Bella, Ozana Bolimonangate. Pendant tous ces temps-là, tu alors vivre aux Bolimonangate. Donc, il y a des gens qui ont obo mangai. Parce que obo est aussi ma makila nanga boy na moto boy. Écoute la ngate kasi. Réagit. Ça que ma bé créé Monsieur, s'il te plaît. Pardon. C'est normal aussi pardon parce que douleur au ngana yoka. Oui bien on tient. Ngai naza ko compter ya ovanda na Bella ya obala yi na letsana na vana yi ipana ngai na linga esuka bongote c'était ça non mais monsieur na linga esuka bongote esuka ngana ite kanela l'hôtel préparer na lobake non non botisa ite atanda kumona ngai a bota ka le jour ngana letsana le temps ngato ki na au moment na letsana au moment ki na l'état ni ngana obota na ndo pesa ngabana c'est que naza ki surité na mamna lo lobe pas ilo ni yaza ko zanga pa na ngai Bella tu manquais quoi chez moi ni nous yo senga za ko pesa ute na c'est le s'il vous plaît papa na ngai chef s'il vous plaît mais on t'a la mission Bella s'il vous plaît Chef, merci, je peux partir. Pardon. Je peux partir. Si je peux partir, non, n'a pas ça au baby ça. Mission n'a pas ça pour faire la baby mission de la réputation de l'équipe ma vie. N'a pas ça baby c'est le nord. Si on va accorder la politesse, la gentillesse hey, tika kende azala likolo. Toko lukaye papa est-ce que tika ena no akende zala kale. Papa s'il vous plaît. Libisaye. Ake ti azoika na sama kolona yo. Je veux comprendre le côté que nous diable ndé asakani alinga kabola bino parce que couple est dans la couple moko exemplaire. Mais diable est à Panzabino Kabolabino. S'il vous plaît, papa. S'il vous plaît. Qu'est-ce que mon aïe vers yo parce que Zam même tasser makambo. S'il vous plaît. Depuis que ça le m'a bien mon makasi libésa.
Jean micro, s'il vous plaît. C'est bon, merci. Et Misaï, s'il vous plaît. Non, en télé. Chef, n'habité douleur ngana nango soyoza. Mais fait que tika ni kaka. Si ebe que ça vous fait, il fallait que tika à sa vie à sa maman pour aluka ala musa sou pas ici ala musa sou choc a tungola sou ba pota oyo e kauka ina ngo déjà. So eloni est poussé à sa maman à sa la boue. Non mutu na wana. La grande eloni est poussé au sa makambo. Naza leste sa bonanga. Malgré son nous dans sa laisse beauté. Je interpeller ngana diala ba message ba prophétie et tout. Balaza qui ba musa musa. Balaza musa ngana ndako. Ça vous dit que peut-être malade vous appelez dans moi peut-être ça la foyer parce que ça fait des années passées mais soit qu'à place au libisanga kaka ça mo so libisinga noza su na no ya su na vie na ote il faut libisinga no o mo na ngate Chef, Voilà, merci beaucoup mesdames, messieurs. On va retourner pour voilà, on est à la fin de cette émission d'aujourd'hui. Je pense que on a pris la deuxième partie. Le temps, tout le monde a compris. Je sais que ça fait très mal. Tout le monde a nous tourne, on se retrouve la semaine prochaine. Bye bye. tala mabele malamu ya kolona tosala geste ya bolingo pona ba orphelin bazonga kelasi na cahier, sac, stylo, sketch, frais scolaires. Toqué na Bible, na Psaume 68, verset 6, lui-même il a dit qu'il est le père des orphelins. To soutenir bana wana rentrée scolaire yango inge banda na mois de septembre basoso na classe. Ndenge yo osepumona pona kosombela bana no biloko. Soki po osepumoni pona bana oyo baza ba innocent balingaka te ke ba parents na ba kufa. Mais Nzambe a décidé que ba parents na ba kufa et puis asimba mitema ya ba soutenir bana wana batoni za bisungai na yo. Pour la participation na yo, benga orphelinat chez la Mwanda na +1 443 68 36 670 plus 243 99 59 57 089.